Bandeko babolingo, Mama Olive Lembe azali mama moko oyo azali na ba biloko oyo nzambe apesa do elembo oyo nzambe apesa ye na kati na ye pona kozala na mawa ya bato. Bandeko babolingo, lelo na ye komona yango na mokili oyo motema malamu ezali don oyo nzambe atiaka na kati na moto. Biso moko tomonaka bakongole mingi bandeko ezala na Congo ezala pe awa na poto. Tomonaka komona moto mosusu azalaka na ye pauvre. Bato baza komona ye ndenge aza koleka pauvre penza. Me lobi okomona soki moto wana azwi mwa chance nzambe apamboli ye akomi na mwa motuka vi ya bien, akomi kotala bato oyo bazanga ba moyen pamba na miso na bango, akomi meme kolinga komatela bango. Me azali kobosana te ye pe azalaka mobola pauvre, ye pe awutaka na situation wana, me akomi lelo ko ignore bato oyo pe bazali na kati na pauvreté. Ndeko oyebi na viko soki ozali na kati na motema malamu okomona na ba circonstance mosusu nzambe ndenge akobanda kolongola yo na badanger, okobanda comprendre te pe yo moko okobanda komona kaka makambo na yo nyonso to ezali kokende vers. Bandeko lelo soki tozali komona ndenge peuple na kati ya Congo bazali kolinga président na biso Joseph Kabila pe bazali koloba bako soutenir ye pona kopesa ye bavoi na ba élection 2011. Bandeko tango mosusu ezali ba œuvre oyo Mama Olive Lembe azali kosala na kati na bato. Pointe bandeko na kobetela bino lisolo moko boyebi ntango nzambe alingaki aboma Sodome Gomore, ntango nzambe atindi ba ange bakomi kokende bakutanaka na Abraham. Je suis sûr na Abraham ntango mosusu si soki nazali na mémoire malamu ekoki kozala na Abraham, ba ange wana bakutani na Abraham. Alors tango Abraham ayebaki ete ba ange wana bazalaki kokende po baboma Sodome Gomore, alors Aaron ayebaki ete bandeko na ye mpe bazalaki kuna na kati oyo bazalaki kovivre na kati na mboka wana. Alors Abraham abandaki kotuna na ba ange alobi ebongo soki na kati ya mboka wana na bato nyonso bazali mabe bokuti ata bato mibale, alors abandaki kutu abi na bato mitano bazali malamu, eske bokoboma kaka mboka wana? Ba ange bayebisi ye to nzambe ayebisi ye alobi te soki nakuti bato mitano bazali malamu na kati na bato wana na koepargne bango. Babandi kokontinue nzela na bango, motema ebongi tatuni lisusu ebongo soki na kati na mboka wana kaka bato 4 nde moto bazali malamu, okoboma kaka mboka wana? Nzambe alobi te soki namoni bato 4 bazali malamu nakoboma mboka wana te. Babandi kokontinue kokende aye kotala alobi ebongo soki ntango mosusu bato misato bazali mabe na kati na mboka wana okoboma kaka mboka wana? Nzambe alobi te soki bato misato bazali malamu na kati na bato wana nakoepargne mboka wana nakoboma yango te. Ti motuna na ye ayaki kosuka ti ebongo soki moto moko omoni me mpona koloba ete bandeko ba œuvre oyo lelo Mama Olive Lembe asalaka na peuple bandeko malamu nyonso tosalaka na mokili nzambe abosanaka ata moko te. Nzambe abosanaka ata moko te bandeko, eza na ba circonstance mosusu okomona penza ke okomi na situation moko boye na mbeto hôpital penza moyen te balobi kaka moto yo akokata kala te akochola kala te na eta na ye. Mais
eza kolinga kobima nzambe sikoyo azali kotala alobi bon moto oyo mwana na ngai oyo na makambo nyonso tu asala eloko nini oyo ye asala mpenza oyo emarkanga makasi oyo ekoki kotika ete ngai na stope ke pema na ye na bomoi ezonga po ete akontinue nano kovivre na mokili nzambe atalaka okomona ntango nzambe abandi kosala bilan na ye na kati na bomoi na yo aye kotala alobi te moto oyo nabakisela ye lisusu ata 20 ans avanda na mokili po ete makambo mingi asalaka esepelisaka ngai yango na bomona gongomona bato mosusu akomaki na situation moko boye oyo bato basi bayebi désespoir akokata moto lobi bomoni moto yango abiki akomi kotambola bolobi moto mpenza miracle abiki ezali kaka nzambe soki alobi ete astope liwa mpe aloba ete okokontinue ndeko yango ete mama Olive Lembe bamakambo azali kosala ezali kokamwisa mama Olive Lembe abimisa bato ebele mai ya miso na Congo ezala ta na libanda ya mboka bato ebele bamai ya biso ebima mpona baevre na ye oyo ya sala bandeko na banzi bato balanda baémission na biso bamona baevre oyo mama Olive Lembe asala po ete ata tolobi tozongela yango me eleki mingi po ete tosi totya yango nayebi ete bato mingi balanda mama Olive Lembe yango tolobi ete ye na papa Joseph Kabila bazali baphénomène na makambo bazali kosala bandeko oyebi moto yoko akoignore lelo makambo malamu oyo mama oyo azali kosala mpona peuple ndeko keba ete nzambe mpe akoignore yo na makambo mosusu soki olingi kondima yango te yebaka ete soki mama Olive Lembe asali malamu na peuple congolais moko pamba na kati ya Congo ezali neti asali malamu na bapeuple nyonso ya Congo parce que ntango asalaka malamu wana mpe ntango tomonaka bato bazali kotuna bango na bamikro okomona moto mosusu azali koloba na émotion mai ya miso elingi ebima ye mpona nini mpo ete amoni ete likambo mama Olive Lembe asali na ndeko wana mosusu ezali neti asali yango epai na ye bandeko likambo ya kokama oyo elekela biso mama Olive Lembe aza koya mbala moko mwana mwasi moko aya kwei na mabolongo aye aleleli ya lobi mama kotika ngai te ndenge nazali boye classe penza moye te mobulu minerval moye na fute eza te moye na tanga eza te bandeko mama Olive pe azalaki na eloko te ayebisi kaka kamera bi bolongola kamera pembeni alongoli biloko na ye ya matoi apesi mwana mwasi wana alobi kende teka po futa minerval bandeko eske makambo ya boye na mboka na biso esi esalama nani yango ayebi te ndenge soki mwasi azali na babiju na ye biloko ya matoi ya kitoko azali lolendo azali kolinga te mokili emona ndenge alati babiju ya kitoko me mama Olive Lembe parveni kolongola yango mpe apesi mwana mwasi wana bandeko mama oyo tozali koloba nzambe apambola ye abakisele ye ya mingi mendeko yo moto ozali lelo kofinga mama wana yo moto lelo ozali koloba mabe mpona mama Olive Lembe tokosenga kaka na nzambe un jour atalisa yo ete oyo osalaka ezali yango te mais un jour okose confesse papa Roger napesi yo maloba